Bonjour. Bonjour. Namoni arrivé à la caméra pour la production ya Wenge musique à 4x4. Donc il y a union c'est comme en retard pour ani. Mais comme en retard tout le monde que le match est là. Le match est ali dispositif à stade. OK. Les attaques que championnat sur les a boulot et comment est concrétisé il y a 4 mois. Donc Maro bouleversé calendrier. OK. Donc stade il y avait événement et délai. Il y a basali parce que ces événements bango bino bobani. OK. Makambo to ebana bina ngokala mais il fallait voir un technicien qui a habilité à 48 heures. OK. Là si ça me ça là. Alors les Congolais balingisa biso. Total dit na Congo que na temps au bapesi commencer musique. Les Congolais ba dispositif wana te en 2 jours parce que ça va. OK. Alors on est toujours pour une expérience. Par exemple, il y a matériel, il y a audiovisuel et serveur qui prend la canne au biseau qui peut aller au talent. OK. Sénégal. OK. Donc l'autre final du Sénégal, final il y a un biseau qui peut au CP là. Il y a un yoyé et le film est conduit. Tout le monde n'a pas belé, ba te belé, ba commenter, outil France, outil États-Unis et outil Belgique. Tu vois que yoza a envoyé spécial, il y a un organisateur pour tous yo, éclaircir biso. Ben instrument oyo et aux allants à concert, il y a Wenge musique à 4x4 et outil na pays ni. Outil à pays, et outil France. OK. Mais il y a du France. Au coup de la Côte d'Ivoire, au coup de la Gabon, Bazali installé pour les gars Awa. OK. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que ma travaillera en communion avec Batouana. Ma technicien, les Ndambu, ma outil va pays est belé. Et puis au monde on va miner le monde va travailler mine le roi va conduire, va aller dans l'hôtel. Donc il a la piste qui bango. Le temps que Batouana quitte ma bilo, on va installer ma bilo. Je crois que le message est précisément qui matériel de son mamaki. OK. Le matériel de son mamaki est à Massa musique. Biso to boulot total to lobi moni ko fungolelo on a chassé comme meka. OK. Na ko fungolelo ko et beta déjà. Ndele bango wana. So mona ko bango. Ouais, tout le monde est déjà dans hier écoute tu es dans arrivé dans Zoom ndele payer wana. Yewana déjà au côté dans stade de Marty. Baza combien? 36. Ouais. Pour la image na son. Et voilà. Lelo oyo oza awa na Congo, yo vanda mingi na continent Europe. Donc na continent Europe, yo lelo za na Congo, un mois pour na bana poto o pe baling ba ya concert oyo na ono ba yete baza on dimate que se réaliser, mais enfin dans 48 heures déjà concert au comme le 30 juin, un mois pour na bango. Bon. Ba ya le 30 ans ko raté et coquille. OK. Donc moi ça la évolué. Nous allons préciser sur comment la poto bazali belé. Billet VIP en vente na showbuzz. OK. Papa. Toko samate même ngai. Na roso na billet 5000 mais ambiance ça la place à 5000. Dans ngai et la makasi trop loembo na nini na kotoka na kolemba. C'est une occasion yo permission na tuna yo lelo oyo tango zo beta ozo préciser bien billet $100 VIP 100 mais et ça jour à les 30 pourquoi pas pour Luka na aussi sa question pourquoi pas pour Luka kocha nengo lobi wana bino bato ya mbongo botie na bino na seme likolo botia ngo gratuit ke botia 5000 francs pour la population. Non, je vais te dire. On va arrêter que gratuité et l'euro, l'école sera montée. OK. Même une Zambie, après son souffle de vie, mais un moment c'est là que ça le Holocauste. Au Kabelaé. OK. Le Congolais, il faut savoir donner et puis recevoir. Donner et recevoir. 5 000, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. 5 000, c'est juste pour encourager
le producteur qui a sorti des millions de dollars. Ok. Ce matériel coûte des millions de dollars. Ce bateau, on va faire un concert dans stade. Ouais. Il faut pas ça faire un match. Oh, là tu voulais dire quoi? Non, il faut ça dans un match. Parce que ça coûte des millions, rien que l'instrument. Et par contre, on fout à cacher à papa chéri, il y a Wera, il y a Alain Makaba. Ok. Il y a Kwek, on a quasi Sama Bacho. On a dit que tant qu'on fout à eux, a dit que Batouana, a dit que Bralima, ok. a dit que Africel à ça. On a dit caché, donc instrument déjà c'est les autres qui ont millions, l'équipe a millions. Caché. Béatrice Suarez, on est là tout le monde, hein? Non, mais là, expliquez. On va expliquer. Mais le gars a sorti des millions, il faut dire ça 5 000. Oui, tout ça, la calcul à 5 000, c'est ça combien? Ok. Et ça, vous m'avez dit à l'université. Et ça, vous m'avez dit à et puis ça plaisir, tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ok. Après séparation, on a Wenge, 25 ans après. Donc vivre sous une ambiance chaude. Il y a Wenge Musica 4x4 tout terrain. Stade de Martyr. Il faut rappeler que Ndoulo va annuler. C'est ça. Mais tout le monde est là. Conteneur ou pas conteneur est lié. Matos est lié. 15 conteneurs. Et nous avons vu ça aussi? Nous les avons le bien le 30, c'est dans 2 jours. Il y a stade de Martyr. Il y a tout soutenir Wenge va faire des scénarios. Ok. On fait 40%. C'est une occasion fortuite. Ok. Donc, nous sommes soutenir concert Wana. Oyo cadeau moro ba pétition na Amadou Chabi la maison Massa Production. Donc tu es censé de soutenir cet événement car ça tombe également au jour du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo et aussi en ce même jour concert il y a kimia et réconciliation ba tcheli biso ko Wenge o biso so no vivre un moment na total la bango na 97 ko ba kabwana ka bango no so ba zala na martyr donc to ya to c'est là l'essentiel les annulés les capiens to di na to c'est là mais tout en yo bi ga ndenge za presse en ligne les autres là yo pour na ba chroniqueur ba chroniqueuse oh lelo nan bazui accepter qu'on peut dire il y a concert oyo qu'est-ce que tu peux dire non to suis pas accepté mais nayebi kata na moni ona ngosiko te okozwa kaka non mais étape par étape non bana na étape par directeur exécutif ok moi je s'occuper na makambo nyonso donc le directeur exécutif on s'occuper nango on est donc ils à niveau na ye ok d'après dans un simple na kati ya Massa Musique la biso moko nanu tozwi babadge te po ezala mpe système ya babadge te bato bazala na babadge eza kaka batechnicien bato barégisseur donc bato tout ya presse bakokota oto na bango nyonso te eza te ezochèque moko boa 10 20 bokota non non juste caméraman et caméraman na journaliste papa ba caméra minene boye yo ya caméra na yo soit téléphone na yo kota risque na yo kaka ya chombo koti na yo soko o filmer soko zwi lipapu ozwi sécurité za makasi mutu moko ta oyo ça n'importe ouais la coupe d'Afrique maintenant sa coupe d'Afrique be bete puis ça sera direct il faut pas kota bata la chose direct mais ça direct. Merci, merci. Producteur à Musimbo. Ok. Merci. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale
azosale Zambalolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya Hosanna nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga nazo lala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia mate sou pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa,
naza responsable ya Ophelina Jésus et mon papa na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 Sango malamu babomba yango te ça fait longtemps to bomela kibino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezo mema ezo sunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Penangonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a Bandal City, avenue Pati, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, on a tout ça, les polos, l'essentiel. Et ça, vous mettez quoi vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Naipa na yo, mon santo yo, onisanga loboko na yo. Vraiment adresse dans la manque. L'essentiel pour mon nuance. Tout dans la spaghetti, tout dans la loso, tout dans la pantex, tout dans la bali, tout dans la sol. Donc il y a dengue à Paris.
kuna Belgique, London, moi na poto nyonso ayaka ana ici. Tu as fait la numéro de la téléphone 097 83 43 746. Vraiment, cliente, satisfaite. Merci. Thank you. DiCaprio, ça va? Benny, ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na Nigeria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse le ciel elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Bango la rapide. Oh. 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoï de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba, Abino. Donc à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me la meki. La meki la poto. Place il y a série, il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso
yeso Alléluia. Yesu azala ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo. oyo naza koyembela Yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu
yesu alokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.